Tête à tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, na Paul Kagame, président de Rwanda, et Salimi Mokolo na Gisenyi, et c'est quoi puis deux présidents au Bakosolola. Na masolo Italie développement, il y a deux pays na Bango. Le long na quand colonel Lukusa, quelques FRDC au Bazala qui nouvellement recruté, Baouta qui embarqué le long na bateau pour na kokende na front avec impact na idéologie Bazala qui na Singapour, Baibete, Bakei ko défendre Mboka na Bango. Na Ituri, ba rebelle ya ADF, babomi 4 personnes na kati ya ba déplacé au Rwanda kozonga na Boga sur instruction ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, andimé le gouvernement ya République démocratique du Congo et à Kordaka. Enveloppe mensuelle il y a 2 700 000 $ na ville à Kinshasa chaque mois pour na lutter contre insalubrité. Wanande quelques sujets autres développés na édition ya mokolo ya lelo KNB News, première chaîne d'information en continu à Lingala où il a un plaisir de présenter bino édition ya lelo vendredi 25 juin 2021 pe na souhaité bino bonandi malamu. Ndenge na lobaki na ibandeli ya édition oyo tête à tête entre deux présidents oyo ya République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oyo ya Rwanda Paul Kagame pour la kosolama solo au Italie développement, il y a des pays voisins oyo bolanda reportage ya Naomi Pila. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont toujours un séjour dans l'Est de la République, Wapi, avant d'y Goma, la province Nord Kivu. Le vendredi 25 juin 2021, à toute la Kizeni na Goma, Wapi, à Koutani Mokolano, na Paul Kagame, président rwandais homologue naïe. Selon presse présidentielle au livré information, les deux chefs de l'État bakosola ba problème aux alliés intérêts communs entre les deux pays, notamment le lengeni kosala ba commerce entre les deux pays peut relancer nyonso ko na ba développement na kati ya ba pays na biso pas les sous ba problème de sécurité et kozala na ordre du jour. Chef de l'État congolais a commis l'après-midi à lelo na Kizeni pour la kosola Paul Kagame, président rwandais ba kosola en huis clos, c'est-à-dire ni bande ya ba caméra à télévision pour bazwa temps na bango ya koyeba le lengeni ni ko développer les deux pays. Même sous certains si que samedi 26 juin 2021 et qu'on a la tour il y a vu il y a Goma ya quoi accueillir bipartite entre les deux chefs de l'État, c'est-à-dire président rwandais Paul Kagame et la président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout noté que nous sommes ezali ko salema na cadre ya bonne diplomatie pe ko luka komema kimia ezali durable ko benda ba investisseurs na kati ya République démocratique du Congo pour que nyonso etambola malamu selon souci ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa et l'équipe partout. Si Mayakosil sa formation na bango na camp colonel Lukusa, ba volontaire oyo bandimi ko sala musala na se ya drapeau ya République démocratique du Congo na kati ya mapinga ya ba FRDC ba embarquer mokolo ya lelo po na front awa bazalaki na esengo po na kotalisa mokili mobimba ete bakei ko défendre mabeli na bango. Bolanda reportage oyo ya Naomi Pila. Motivé, déterminé pour les symboliques, jeunes volontaires recrutés dans l'armée congolaise, bazali embarqués pour la conquérir la front. Wapi, qui déjà mot d'ordre la commandant suprême la FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, ya le bakeke et sengeli batene mena pe ba bengana monguna libanda ya territoire national ya RDC. Si ma conseil sa formation na bango o nenda na camp colonel Lukusa ba jeune o na sengo ni sur la mabina bala ki ko défendre intégrité nationale. Na za student to c'est ça c'est qu'on a formation na Lukusa. Biso tozo kende ko répondre à appel président nyoso eza kuna. O nyoso azotia trouble na kati ya mboka na biso nde biso tokefa tosilisa yango. Président ye moko président Fati ye moko nde pesi biso yango tokende osala yango. Beto kosepelisa na neti ya lobi yango. Morel eza nango tu mo major. Opération d'évacuation au Salemi la présence du chef d'état-major chargé d'opération et renseignement général de brigade Ilunga. Oyo a sepeli comment na bilonge komi pesa pona kobundela ekolo po
population pe ezalaki wana bayaki koassister pe koencourager bavaillant guerrier ya FARDC bazalaki ya koloba te. Tomoni ba voyant militaire na biso bauti na formation bien équipé balaki kitoko mituka balakomata kotuni bayibake na koti ya Ituri wapi chef d'État ozila bango po bakoka kobundela biso wapi bandeko na biso baye koyoka pasi baye kokufa vraiment kosote na nzambe azala na bango bakende kobunda mpe balonga bitumba bakia kobunda kuna population ya Ituri bazala na kimia bazala na confiance basalisaka na bino na makanisi na bainformation po ete wapi basoda na biso bakeye bakoka kosimote babengana banguna barebele basi bati bango malele basisi bango ya konyoko mpe koboma vraiment nzambe oyo amonaka suswasi bandeko basili koyoka atambola na basoda na biso elongo mpo ete akokaka kobundisa babengana banyanga kata wana barebele nyonso balongola mboka na biso. Embarqué na beach park ya office de route ya Kisangani, opération oyo eye ko concrétiser maloba ya garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi liboso ya ba force vive ya Ituri wapi abetaki sete pe agiraki kozongisa kimia na est ya république. En tout cas, ba jeune oyo ndenge bazali motivé pe lolenge chef de l'état ye moko akoti masolo oyo agi yango na maboko. Dossier de Soukalango Kaka, victoire de la part de la FARDC, puis la République démocratique du Congo. Qui est ça et l'équipe partout? Na Ituri, ba rebelle, ba attaqué véhicule moko bandé comme ba déplacé dans Mitego, pe ba bomi 4 personnes. Merveille Mobende, apprécie sur ba détail. Ba homme armé identifié comme ba rebelle ougandais ya ADF babomi 4 déplacés au bautaki Bukiringi na chefferie ya Walendu Bindi pona kokoma na centre ya Boga na embuscade ou esalami mokolo ya lelo vendredi 25 juin 2021 na chefferie ya Bahema Mitego na territoire ya Irimu. Parmi batu o bakufi ezalaki na mibali misato pe mwasi moko ba blessé pe sous 5 personnes na babal. Selon source na biso ya région, ba déplacé ebele baza porté disparu. Mutuka we maki bango ezalaki incendié na ba rebelle ougandais. Ba déplacé o bazalaki na ba difficulté ebele notamment ya kolia na place bazalaki hébergé. Yango bazalaki kokende koluka comment bakoki ko vivre. Ba autorité militaire ba réagir na noté na situation o ekomeli ba habitants ya région. Tout signaler que ba rebelle ougandais ba multiplier mikolo, ba attaque contre ba civils na bantité ebele ya Bahema Mitego, Bahema Boga, Banyali Chabi, pe na quelques villages ya chefferie ya Walese, Nkutu na territoire ya Irimu, Kinshasa et l'équipe partout. Pour soutenir Kini Bopeto, gouvernement de la République démocratique du Congo, Ezumokano Yako Pesaka chaque fin du mois 2 700 000 $. Pour lutter contre l'insalubrité na Katia ville ya Kinshasa. Reportage Naomi Mpila. Sous instruction, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, gouvernement congolais, Ezumokano Yako accordé enveloppe mensuelle il y a 2,7 millions $. Dans la ville province à Kinshasa pour appuyer secteur y assainissement. Signature y a acte d'engagement au Salemaki jeudi 24 juin entre gouverneur y a ville à Kinshasa Jontini Ngubilambaka et ministre de la finance Nicolas Kazadi oyo a représenté qui gouvernement congolais. Selon gouverneur ya ville à Kinshasa, capitale congolaise ezali na énorme difficulté d'assainissement pour et produire par jour 10 000 tonnes ya ba déchets. Yé atalisi ete enveloppe oyo doté na gouvernement congolais et ko permettre ville à Kinshasa à résoudre de façon significative ba problème na ye ya assainissement oyo ezali kotungisa butu pe moi. Gouverneur atalisa qui était engagement oyo gouvernement Sama Lukonde azui et continue na cadre ya soutien financier oyo chaque pays du monde et accordaka na capitale na bango na ko assainir pe ko protéger environnement. Na ko félicitaka acte au gouvernement congolais a sali gouverneur ya ville à Kinshasa a invité qui paie à benda qui mato ya population congolaise ba s'impliquer na kati ya programme ya assainissement na nzela ya changement de mentalité pour ata soki mbongo pe ba moyen yebele yango eko résoudre kaka problème ya ville ya Kinshasa te soki changement de mentalité et salemité elobaki Jontini Ngubilambaka.
Na côté na ministre ya finance Nicolas Kazadi a précisé que engagement au gouvernement a sali et continue la logique ya ko réaffirmer priorité au bazali ko accorder na question ya assainissement et la protection de l'environnement kaka la ville province ya Kinshasa te kasi ya ba province nyonso mais ba bandi na ville province ya Kinshasa po yango ezali capitale ya République démocratique du Congo pe miroir ya RDC na monde entier donc enveloppe o kozala disponible chaque fin du mois ba ko banda na mois o ya juin pe ba mois nyonso ba ko banda ko accordaka 2,7 millions de dollars pour l'assainissement. Yango ekoti toujours na cadre ya vision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa bopeto oyo si alansaka uta bambula pona kozongisa Kinshasa la belle ndenge ezalaka kobenga makala. Tozoli kiake opération oyo gouvernement congolais a koti ekosala kitoko pe ville province ya Kinshasa ekolatela mba ya sika. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco a tient à marché poto brevita aux aliko suma ba bébé bakola kitoko na mikolo pe mingi bazali ko sepela na ngobola nda reportage ko kaka ndenge amesana na ye ko sunga population congolaise Beltesco a ye lisusu na Blevita oyo ezali poto kitoko riche en protéines pe vitamines sachet moko kaka ya pamba ya Blevita ezana essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosana te ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Journée mondiale, journée où va célébrer la maladie où va bien la vitiligo, ou maladie oyo et ça la ke moto azana ba tâche na nzoto mazali ko zokate mais aziki pe na moto te. Awa, Naomi Pilazali ko pesa ba détails sur ça. Le 25 juin, lelo mokilezo célébré journée mondiale ya vitiligo. Vitiligo ezali maladie oyo si manifeste mingi na de pigmentation ya peau, c'est-à-dire ba tache na nzoto ndeti ba cicatrice ya kozika. Journée initiée na Nations Unies par la volonté ya ba fan ya Michael Jackson oyo azalaka pe atteint na vitiligo. Kutu yango nde ezalaka moko ya ba cause oyo etindaka ye pe motivaka ye asa la chirurgie. Tango wana ba ONG ebele na mokili bakoma komilite mpona kovulgariser pe kosensibiliser public sur maladie oyo de la peau na bapays ebele notamment na France baassociation ebele ebotama mpona kolutte contre vitiligo esengeli koyeba ke vitiligo ezali maladie moko oyo aparesa na 200-500 ans avant Jésus-Christ. Kombo na yango euti na latin vitilium oyo elakisi voto tache blanche. Vitiligo se manifestaka na ba zone de peau de pigmentée de taille plus ou moins importante, c'est-à-dire ba tache ya minene ya pembe nelongi na makolo atako na maboko mususu pe komona na nzoto mobimba. Soki pona bayike ezalaka mauvais sort basusu bakanisaka ke ezalaka na makila kasi selon ba scientifique cause ya vitiligo eyebani penza te kasi esengeli koyeba ko ba maladie yango ezali ni infectieuse ni contagieuse yango pe ezalaka na douleur te kasi oko constate kaka ba tache lokola brûlure na nzoto. Repercussion na yango ezalaka mingi psychologique pour ba personne atteinte na vitiligo ba souffraka mingi na ba regard ya bato. Na cadre ya journée ya lelo tokanisi bango pe tolobi ko bazali na place na kati ya société.
maladie vitiligo ndenge tolobaki ezalaka provoqué na dépigmentation ya plaque ya peau. Traitement ekoki aider patient à se sentir à l'aise kasi mingi ezalaka incurable. Ezali nécessaire kosala diagnostic médical donc kende komona monganga soki omoni batache ya bongo na nzoto. Kasi yango esengaka nango bateste mingi ya laboratoire te po mingi ezalaka na yango nde déjà visible à l'œil nu. Kasi selon ba scientifique yango ezalaka chronique pe ekoki kodire ba année to toute une vie. Vitiligo eyaka mingi tango ba cellule productive ya pigment ekufi na nzoto pe ezali kofonctionner lisusu te yango esalaka ko moto akoma nzoto ba tache donc pona ye ezali koproduire lisusu couleur ya malamu te. Kasi ezali nécessaire te kotala bato na miso mabe soki azali na maladie oyo yeba ke ezali maladie normale ezali ya kindoki te ezali nango normal eutaka nango na makila. Donc esengeli te kotala bato na miso mabe soki azali na maladie oyo esengeli kopesa ye esika ya kovanda pe kosunga ye azala psychologiquement à l'aise. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'information, on continue à Lingala, Wapito, une chaîne qui toque na YouTube, et c'est que ça a mission ndenge na ndenge pour divertir bino, et surtout pour informer bino, na actualité ndenge na ndenge, awa boy ba émission et ça déjà na chaîne na biso YouTube, kindoki politique, bonzambe, pe bitambola tambola, bobo sanate, bo s'abonner po, awande bilingangeli bobozwa, pe ba information ya Congo mobimba, izandia. Et là, dans le bas, et là, c'est important dans l'entrepreneur, ils ont une idée, il y a un bon motif. Parce que moi, je vous dirais que commander, le parcours de cristal, on a 2015. Nous n'avons même pas encore à l'université. C'est-à-dire qu'on a 2015 et j'avais pas de moyens. Mais nous avons une idée, on a pas qui peut se gagner dans le dans le bas il faut, comme beaucoup, et puis se lancer dans la carrière professionnelle en littérature. Mais nous avons quelqu'un qui est là pour mon côté. Même machine, nous avons comme un papier. Et certaines personnes se disaient, mais mais je savais en moi, et là, on est pour Luca. Et puis, concernant bon, on a sisi kokoma beaucoup en 2018, mais nous avons pas moyen. Nous avons pas moyen. Quand on est dans le lobby, il faut qu'on utilise les moyens à disposition na yo. Les réseaux sociaux et en plus, nous avons la chance on a posé à la journaliste. En tout cas, c'est chaque fois que je parlais de mon œuvre, bima qui n'a noté exactement en manuscrit. Nous avons lobby là moi à tout moment. Et Dieu a fait grâce. Na kutani na elenge pe lokola ngai. Mais aza moi aîné nangai aza journaliste et puis écrivaine en tout cas son yende a monaki et là qu'on a ça et puis souci nazalaki nango avec tout le temps on a se décourager qui tambaki non na oyo kozala na on a ko bakisela yo comme ça au sala ta moi ndam et puis là qui pendant confinement en tout cas nazaki vraiment engagé na beki lo nanda ko luka et grâce à soutien ya concert na ngacheur eni en tout cas songonde na mika qui un peu ko ça la première pédale peka ba exemplaire qui est dans salaki ce qui fait que pour le moment une année déjà naza sous un exemplaire mais naza na il que un jour na kuta na partenaire même avant fin de l'année pour ça la production il y a ébélé et puis que ça la présentation officielle ndenge ça les marque toujours dans le monde de la littérature base salaki solide ya solo penza base salaki solide wana pe la pe samina ba basali banda mboka ba balinga kindoki politique ba yo bazaka pe ko pesa maboko na jeunesse ko ezoluka et s'en sortir. En tout cas, livre en Ezakitoko Mingi, moi je vous encourage de soutenir monsieur Daniel ici présent au PSABA coordonné na souka pour que Toyeba ndengeni ko bimisa batana na biso. Seigneur, je dis merci à Jésus pour la présence de l'actuel président de la République. Dieu m'a révélé Naba Kombo Misato. Bon. Eliboso. Jean-Baptiste. 2019, c'est l'image de quelqu'un seulement qui prépare le chemin. C'est pourquoi je dis dans le lobby, nous sommes dans un andela potokoma bisika. Donc lui, il est venu juste préparer. Il prépare les chemins. Je confirme la prophétie à Papa Ronald Dalo. Alobaki rôle naïza azwa train à Tiana Narai à lancer machine. Je dis merci Papa Ronald Dalo pour la prophétie parce que moi je vis ça. Na mon train et zongi Narai. De la machine, les a lancés. Vous savez, ce pays ici, il y a des gens qui jouent avec ce pays. Oui, Dieu m'a dit une fois, j'avais hérité, mais il y a des gens
où va contribuer dans le malheur des Congolais. Et ces gens-là, Dieu va ravager. Dans Mikolo Tokokende, dans Batao Tokokende, il y aura des surprises. Avant que Makambo Nazolseya, Dieu va nettoyer la classe politique. Je dis message. Avant le procès à 100 jours, je vis quelqu'un na yelo kwa na terrain bon na moni mituka ebele bazotumba. Mituka ebele bazotumba. Alobi mituka wana eza ya mutu wana. Na mati neti na ngomba na moni bakomelinga UNC. Na koti na kati ya parti politique na moni batu nyonso frappé na maladie incurable. C'est pas seulement UNC. Je dis toute la classe politique. Et à la FCC. Et à la OCACH. Et à la OLAMUKA. Dieu va nettoyer le pays. C'est pourquoi je dis c'est le temps de la vengeance. La Bible dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Dieu va payer le prix au Nyoso. Parce que vous savez l'est du pays. Le sang a beaucoup coulé. Makila est tangi mingi na est. Nzambe ayoki makila ezo ganga parce que makila ozo mona oyezana mungongo ganga. Lorsque Kaye a tué Abel, Nzambe ebisi Kaye alobi nazo kamungo ya ndeko na yo ozo ganga. Makila est tangi mingi. Il y a des gens au baza awa mais ayebi makambo le karana est. Oko bata ma place moko tu peux oko bata na Sénat oko bata na Assemblée nationale oko bata na nyopo sacré pour la nation oko bata na Nzambe babata makaite. Tout ce que l'homme a semé il le moissonnera. Nazo senga peuple congolais bisika bosa to sala salongo to za ko respecter biloko ya Covid te parce que bosoto eleki mingi na lingina senga na ba service ya sécurité ba service ya na bureau de boso kanga ba moto ils ont la compétence na binote mais bon kende partout na badara na lutendele musique ezobetama bande ko na biso ba église de réveil ba pasteur na za contre binote même bon pe boso aka jamais bosala kata moi œuvre moko comme église catholique kimbangise na ba islam na ba protestant ki bosala ba école ba œuvre sociale bosala kangote ezamo asoni ki bozo sala makelele bozo respecter mobe wa chef de l'état te bakonzi ya mboka ministre atali makambo ba église wana soki ba boutique na bango wana naza contre ba église te parce que naza chrétien naza croyant te naza chrétien naza muto abuda te na sengi bien bomeka ko veiller na sécurité ya mboka parce que makelele na buto za ba église lobi na mbudi na 21 na la transport ba église ezo beta veiller bandi banda 21h ti bango bakenda lande ti tongo 5h ba église yango ebanda ko be butu wana ezali mabe tango akondo mobutu abanda koloba lelo chef de l'état alobi ba église to apekisi ba église kanga mate mais alobi quand même ba distance na ko respecter ba air bare na église koma ko sala concours soki bare beti musique église lokoti to za wapi na mbuka fachi beto biso peuple to fungoli miso ngana za mpanzisango bato leo babenga ba obi ba église zo respecter te ba bare pe zo respecter te na la ninde ko mona bara so le lobi azan unité de production na ende bare lokola mokonza mboka asengi ndenge wana mikana ko régler situation wana pona yeno eza soni citoyen na faux citoyen parce que azako se protéger te pona biloko ya mokili alinga bafoué mobeko bande kwa bureau de so bolibole ambongo ba bare na ba église pombongo ba église wana ekendaka na ba poche na baona ba compte na baona banque na mona te pasteur moko akufi bazo église wana ba pesa pasteur alandaki bazo ka basi na bangona bana batie bangona za contre ba église te na sambela ka lokola ndé na vandia naza na ngando kité naza yo to mutu ba église oboko c'est la batote naza chrétien. Comportement ya papa oyo bazana l'habitude soki mwana a échoué na classe na place que abandela ye a préféré que sauter na classe supérieure awa pegi ilunga na merveille mobende ba pesi so ba détail. Éducation de base ezalaka liboso na famille sima église pe na kelasi kasi kelasi eza penza motu ya mingi po eza esika oyo efungolaka mwana mayele pe elakisaka ye koma kovivre na société baboti ebele bazalaka na négligence makasi pe balandelaka bana te soki bauti classe mi ekutu na ndenge ane kobanda pe ekosila akosimba taka ye ya mwana te badevoir kutu bavoisin nde basalaka
mwana soki awuti classe alongoli kaka ba uniforme abwakisaka ke na ye kosakana azalaka kutu ata na temps ya koreviser banote na ye te mais na fin de l'année okomona moboti wana amatisi mwana classe supérieure ata azwi te tomonaka bana ebele akendaka na ye classe mais azalaka mayele te yango biso magazine KNB News tokitisaki micro mpe tosololaki na population kinoise na likambo etali comportement ya baboti oyo babatisaka bana classe ata azwi te parent bongo azodétruire mwana parce que mwana il faut azwa conscience ya eloko azosala na vie azwa classe na ye au sérieux pour lobi nde kokomisa motu mais ntango yo okomi mwana azwi te ochange ekole osombeli bulletin donc ozodétruire ye mwana aza avenir ya lobi mwana nde akoremplace oyo neti badescendante na biso eza bana oyo biso toboti donc alors totika koencourage bango na mabei bonga moko mpenza teke parent jamais nakoki kosala eloko wana omona soki azwi te elektrike eza na leson moko oyo acomprendre yango te yango azwi te soki azwi te akomata classe te fo adouble po acomprendre leson oyo oyeba ti oyo azwaki te fo abandela yango po epesa ye mayele ya kozwa classe sikoyo soki azwi te bino bote ya mati classe eloko nyo okesa kuna ala eloko okesa te donc fo mwana azwi te fo totika biso baparent fo totika mwana double po acomprendre leson yango eza na leson moko akomprenaki yango te ntango yo otiki mwana azwi te ayo matisi ye classe asisi classe ake université eloko nyo okesala kuna azoyede mwana te azobima mwana mais quelque part na comprendre bango ezalaka question ya pauvreté omoni papa wada ane momba bimisi mbongo topesaka exemple $100 napesaka exemple $100 mpona mwana na deuxième CO mais fana mwana échoué papa moni nako $100 meke zero nakomisa so $100 ane oyo atikala changer école akende kopotana kaka na troisième lycée monenga na basalaka c'est ce qui fait que yokanga nayebisa moi je suis chef du personnel actuellement chef du personnel so nayebi so bademande d'emploi nazwaka le français qui est écrit là-bas un gradué ayebi me bakomande bakoma gradué te un graduate aza hôtesse de l'air anasala mosala protocole alobi hôtesse de l'air l'air ezalaka oyo ya mopepe AIR naza komuni je suis hôtesse de l'air oyo ya temps baza gradué le bana wana nde moto akomaka bongo azozwa te ezoma te ntango akokóma na l'air wana aza kose retrouve te mayele eza te na motu yango napesi baparent conseil soki mwana wana azwi te tika ya reprendre boma nzoto na mbongo mwana reprendre po acquérir mayele ya niveau wana soki bongo te eza bien te en réalité kobandela mwana ya classe mwana wana okufa te eza bien mpo na ye atanga amaîtrise matière mpo na lobi ezala malamu soki te ebima lokola bapolitisien eza na bango bato eza bango na baparlement kuna balobaka eloko te bazelaka qui sont pour qui sont contre on a proposé la loi au gouvernement biso bokebonga bango bazelaka qui sont pour qui sont contre donc bazala bango nul bazala ba député puisque bazala ba député mais compétence sur le terrain boye eza te yango toomona ba irrégularité ezebele ba corruption eza makasi kiloyibe eza makasi mpo na nini mwana alandi schéma ya logique te akoti na madusu abimeli kuna alors ntango akokoma ministre ntango akodirige mboka akoyiba kaka nde bamosusu bazoyiba akosala kaka nde bato bazosala puisque na kati na ye la logique la conscience ezate baboti boyedaka bana na bino batanga malamu mwana soki awuti classe landela ye oyeba soki aza na devoir soki banote na ye eza complet to soki aza na examen to interro nini lobi soki mpe baréunion de parents ezali fo kokende mpona koyeba eloko nini ezoleka na ekole zalaka mpe na habitude ya kosigne babulletin mpona koyeba lolenge nini mwana azotravaille na période na semestre to mpe na trimestre bongo nde ekopermettre na moboti oyeba esika nini mwana aza faible mpona koyede ye atravaille plus kasi soki mpe mwana azwi te tika ye abandela ekoyede ye atravaille dur mpe akoma komata baklasse na bapropre effort na ye moko okomatisa na omona classe lelo ata azwi te kasi kobosana te ke totangaka mpona kopase baklasse supérieure te kasi totangaka mpona lobi to défendre badiplôme donc moboti nyonso oyo asalaka bongo atika mpo eza koyede mwana te Kinshasa eleki partout. Rencontre et Betamaki na compte la Coupe du Congo 56e édition aux Elko Betama Mikolo Oyo. Bolanda ba détail na reportage Oyo. Le 4 demi-finalistes, il y a 56e édition, il y a Coupe du Congo,
il y a football masculin, Bayebani déjà. Et après ici, il y a 4 rencontres, il y a quart de finale, et c'est joué qui m'ont collé à l'objet, j'ai dit 24 juin 2021 à stade de Martyr à Pentecôte à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Na ouverture la journée formation il y a le Rondé à se qualifier qui après succès naïe devant étoile ya Kivu na ba séance ya ba Tirobi ba gagné ki bongo 6-5. Les Araki bongo après nul il y a un but partout na ba temps réglementaire. Na seconde explication ba Salésien, il y a cercle sportif Don Bosco, il y a Lubumbashi, il y a écarté formation, il y a Imanaka Fubu, na score, il y a 3-0 avant que Sangabalende ya Mbujimai aya ko atomiser formation, il y a ba Céleste, il y a Mandaka na score, il y a 5-0. Pour compléter liste, il y a ba 4, ils ont bongo Daring Club Motema Pembe DSMP. Il y a s'imposer qui n'a score, il y a 3-0 devant formation, il y a système. Selon calendrier Oyo, demi-finale Bako Beta, mon collègue dimanche 27 juin, il y a toujours la même installation sportive. Sanga Balende, il y a Mujimai à Kokuta la Bomona cercle sportif Don Bosco. Oyo a écarté qui est na étape il y a élimination directe. Pe vainqueur il y a match Oyo a Kokuta na bongo na finale il y a mercredi 30 juin prochain. Vainqueur il y a match il y a DSMP contre Lubero. Et c'est lui qui signalé que vainqueur il y a tournoi Oyo a bénéficié na $150 000 américains. Pe a accompagné troisième il y a l'Ina Foot na coupe il y a confédération il y a CAF na saison Oyo ezali ko ya Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer toujours couper ça. La première chaîne d'information en continu KNB News. Et si KTP sera bien, vraie information sur P vérifiable, mais d'une manière très professionnelle. Merci. La rédaction de Warrior, édition à Mokole Alelo, et Simba Makibongo, Naomi Pilaza qui secondé dans merveille Mobendep, caméra au Nazali Kota la Boy, Hervé Zaka, nous pandi Awa Boy, Peggy Ilunga, papa social, P, Boyebi exercice Oyo. Osepelaka nango mingi mutasalaka yango kombo na ye papa Timothée na régie azosala musala kitoko na impact pe idéologique kaka ndenge bozali kosepela ndenge pe bozali kolinga toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tokutani na mikolo ezali koya toujours na même plaisir ya servir bino d'une manière très professionnelle. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Magazine.